tangu ekoki sikoyo mida na ese bakotisa babebana na lobengo na mukuse ekoki parce que bomonaki ese bon boyokana na makambo mida lobi à partir de makambo mida lobi bokoyeba ke bazobebana nga nafungolaki ese misu nalobaki réalité nalobi ese mida abotoli yo makambo na bato ya théâtre mais ese atalaki te alobi moto akokabola bango aza te baza la famille nalobaki lisusu awa mida asanzaka te kaka nde asanzaka stratégie bon boyoka mida mpe nga na encourage mida alakisa mpenza aza oyo nga nalobaka mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo mida internet ya kokita ese ye azolinga kobanda rando na yo te azolinga kobandone yo te nalobaki ne bien yo botoli ye bateatre mais ye aza kaka na yo siko na ye pa na yo omoni ndenge nini bango baosala bakombono bazolo bolingi nini lobako mida botika kombo na bosa makambo na bino boye bien obandi bien mutu so aboyi na kombo na ye boyi na ye botika oboyi bien lobela kombo na nga mais so boni keza lokuta pourquoi kotia kombo na nga na kati obandi bien mida obandi bien kende boye loba kende ko soki sa ese à chaque fois mutu azochanger à chaque fois bolinga bozongisa kaka na potopoto we ozokenda bango bien ese ntango osaka live na yebeke problème ekweya nayebaki ese akwa ala répondre nene ya problème moko ekweya nzambe mpe aza juste yango eyo okweya ese mpe kaka babilo bisukara te mido yebi wana ntina tosalaka deja ezaka mutu asumbika bozwi yango oyo osalela yango live fo timbaka ke mutu nakoma so mutu aye na likambo nene abi te likambo oyo aye nango mpo na nene ya meza mpo na nga na oloba te fo navanda kino oso nalobi elatanga il faut koma na esprit ya discernement ke te eloko nde yebo eza mopepe mabe fo kimaka babi mida calme nanu concentre mela pema loba malembe concentré ozokende bien sakana na ye no mususu tala life osali nene ya pete mbala moko aye kokosa yanga na makambo ça n'a pas de sens bon kozokende bien éviter babino mususu ma chérie trop de problèmes kosala balève moko boka matière ok kosala matière moko boye et bouleverser na makambo nyonso oyebi ke non zenanu ok yoka tala kende penza boye bimisa nyonso kotika ta ndambu te kobenga ye olobaki o biso na ese soki likambo ya tobenganaka non wana eokende bien te continue boye ozomeme bien bobebanaka makambo nyonso elataka nga utoluka makambo ya gloire utoluka centimètre so ya mini elataki nga bafingi nga na internet bafingi na famille na nga lokola nga natindaki yo alors nyonso yo osala balobaka camarade nemida tala makambo otikanga na navanda kimia nakomi na posa navanda kimia loba na bango ozokende bien loba mo mutu mpe asali babilo mosu aboyi na yeke na nini aza kimia s'il vous plaît nene ya s'il vous plaît tika nanu kombo na nga yoka mida tika nene ya yokendeka na ese po ese namura o mwana yo okota mbongo ebele baza baproduit ya kolia na minute oyo okomprendre ko tika no na ndene ya bon okosangisaka me ngai mpa na nga nalingi zokatanga maloba
lobela Quand on nene a posé que si là ba vie na ekiti ata su ba biloko kitoko te ba film kitote na comprenait qu'il nene aza sur la likambo ana likambo te apiromani après il y a des fantasties là des fantasties là mon pareil c'est à zone que la biso ba problème alors on a bêta qu'on kara et c'est pas bêta on kara ba matière est belé yaya Nicolas matière oyo que ça n'importe quoi pour regretter na sola no ebele mais na omona que ozo comprendre que Matina ito oyo zo sala ezo la tanga pour nene a continuer na life na yo place e ko loba ke ngana koloba so kalimete auto détruire belle finalement Matina ito alors on a commis ko éviter pour ba problème éviter PS na ko pour éviter ba problème so mutu to se comprendre le souté na éviter mba moko bravo na lingite tout le temps ba problème na bine la taranga ba problème na bino la taranga ka vi mobimba non Machato. S'il vous plaît, dans l'embi déjà. Demande-moi s'il te plaît. Bon, tiens, s'il vous plaît. Bandeko boyoki Mida ndenga lobi. Boyoki débat oyo ya Mida ndenge alobi. Amatezeli et c'est ton. Ta lobeli na téléphone te. Abengi pété. Poli kamboyo et salami lelo. Mida asali yango et stratégiquement. Pour Mida na essai de Panama. Basolo laka vraiment mingi na téléphone. Surtout essai de Panama. Sauf de tali bien. Na kati internet. Faut que ça soit clair. Essai de Panama. Tangwa kabolaka matière na batu. Tangwa sanganaka na batu. Na kati internet. Ye azorango penza. Lokola. Bandeko bino bozwaka. Bambali kelemba. Bamoziki. Bokoma lokola famille. Lelo moko lié. Wani na confiance. Lobako chambongo yo lié. Moziki. Moko lié. Alambi biloko bolie, bomeli. Soe komi tura mutu mususu, bokutani lisusu, alambi biloko bolie, bopanzi moziki kaka bongo. Or que, essai de Panama, n'internet, bato asangana na bango, awe ezaka business, eza rien de personnel. Siko Mida, akotaki na carré, ya essai de Panama. Natalaki essai de Panama a maîtriser monde ya théâtre bien. Pour essai de Panama, azana tina asangana motute na makambo itali bato théâtre. Agogo sangana na basije mususu. Yo petika kobeta kuna. Agogo sangana na makambo mususu. Makoki ko sangana te na makambo itali Oya maîtrisa ezali base ya succès na ye pe base ya ba émission oya salaka. Mais lelo oyo boyoki yango Mida lobi bien. Nene ayebi ke ngana defendaka sila yo po defendaka sila. Entre temps Mida ye azali mutu mondi na eza rando. Siko Mida rando yango po simba ezaka la baronne yango pe oye commissaire azali sikolo kola azwaki fimbu na la Chine ayebi ke fimbu oyo akokozwa yango te pendant 6 mois akokobela physiquement aluki makambo asika akoti na mondi ya ese alors ese lokola bakangamaki deja bakomaki ndenge esa mona yango muziki mais Mida amona yango bongo te lelo oyo mikolo ba view ekiti na ba site ebele ya sila kaka te ya ye moko Mida ya ese ya bato ebele alors Mida ye ayebi ke ba view bato ekiti mais Mida oya ye ndenge kiti azomona kiti po asali mosala bien te po ti lelo nano azwi mosala oyo akosala mpenza te e maîtriser bien
po mikolo eleki banda kosala makambo mosusu bato banda kotala ye moko alobaki awa naotanga komba Karine te nazosala rando te botala ngai te bazotala ayebaki ekomata mais sikoyo ekiti alors Mida yango afungoli kaka afungoli parenthèse oyo afungoli porte oyo mais bon elakisi teke babebani mais eloko elakisi na maloba ya Mida aklashele ese aklashele pe Mura mais Mura avec mesure po Mida akosouhaite te bazala na rando na Mura po Mura aza mwana na ye mais na ese wi akosouhaite rando ezala na ese makolinga te faute ezala ya ye akolinga faute ezala ya ese mais Mida ayebi bien ndenge baza na ese wana po ese atake ye to ya atake ese bapia ese faute ayebi ke esengaka makambo ebele yango wana bani na oyo likambo oyo akoki kobenge na telefone ndenge mpe asali yango boye na live ese abengi ye basololi mpe boyebi eloko akoloba na ese akoloba nayaki na kanda ntango naoleka na nzela kaka boye na ntango nayoki yango na motongisi oyo na bafacture oyo naotofuta mbala moko ebimi ese limbisanga akoloba bongo mais entre temps video akolongola yango te soki alongoli yango mpo ngai natie parti ya maloba ayebi bokoyoka yango mpa na ngai voire même akopartage yango na bafaux compte mpo boyokaka ye ma travers ngai bon Mida nateki yo te awa ezaka mamo internet. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya combat, congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.